Bandeko na pesi mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi ngai ndeko na bino mama Deline na elisu kosala video liboso na bino to bondela po ete tokende na makambo oyo tosala na video oyo to bondela po ete Saint-Esprit aza na biso na video oyo na ngai pe na bandeko moko na moko obokolanda video oyo to bondeli na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi to bondela. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa kolo tala ngai na bandeko nyonso o bakolanda video o kolo topesi yo merci. Topesi yo merci pona nyonso ozosala kati na bomoi na biso. Merci pona souffle de vie, merci pona nyonso ngolu na oliko na bomoi na biso ozosala ozobundela biso etumba na butu pe na moi Seigneur kolo obitumbo tozomona no tozomona te papa ozopesa biso elonga kumisa masanjo la mana o papa topesi yo merci pona nyonso topesi yo merci pona oyo sala na bomoi na biso tozomona no tomona te topamboli o papa Nzambe merci na makasi oyo pesinga ya koyasu liboso na kamera o pona kosala video pona kopartager makambo oyo tie kati na ngai papa pona kopartager na bandeko nyonso o bakolanda nga na video oyo kolo ya mwana papa zana moko na moko akolanda video o Saint-Esprit yonde zala kati na moko ba comprendre yango na ndenga ki musunite papa po ete so batali video ona ki musuni papa ba comprendre loko moko te me batala yango yonde molimo santu sosolisa bango ninya motuya o bango bakoki kozwa kati na video oyo sala papa kati na bomoi na ngai pe na belo molimo santu za na nga te na loba yonde loba na place na nga papa po ete soki olobi bana na o papa bakoyeba ete makambo oyo zolobe uti epai na yo yonde loba po ete nga soki na lobi papa kibomoto nange kosala pape kosunga bana na ote yango na beleli yo molimo santu sunga biso papa mona ndeko moko na moko azolanda video oyo aza maladi papa apesa guérison oyo aza ba problème pesa solution papa pesa solution na ba problème nyonso ekokuta ndeko moko na moko na pamboli na kumisio na netoli ozwa lokumu lelo lobi pe libere na libelo oza Nzambe na bomoi kumama na nyonso na bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline mingi obokolanda nga na video oyo boyebi ngai deja to partageara na biso makambo oyo Nzambe atalisaka. Lelo na ye kosala video oyo pona makambo na partager makambo oyo to partager na video oyo mo makambo eza mo ebele me totala ka ndenge Saint-Esprit akomema na video oyo nalingi napesa bato nyonso merci pona nyonso merci na bandeko nyonso napesi bino merci Nzambe azwa lokumu na pamboli Nzambe pona nyonso bibe bisi conscience otokumisa Nzambe na pamboli Nzambe pona nyonso pona bomo ya bandeko nyonso oyo bolandaka nga napesi bino merci Nzambe amona moko na moko na nyonso Nzambe amona moko na moko merci pona nyonso merci pona ba commentaire na bino bozotia na ba video nazosala merci pona ba commentaire na bino po ezosunga makasi ba commentaire na bino. Lelo na ena loba eloko ni na ena loba lelo donc avant na kende na makambo oyo tokolobela lelo nalingi nayebisa bandeko nyonso ke nga nazoloba makambo oyo Nzambe atalisanga experience ya vie na nga makambo naleka nango oyo Nzambe atalisanga bino ni moko boyebi nalobaka makambo eza spirituel donc makambo eza spirituel en tout cas l'air ozolanda ngo en tout cas faut zala pe spirituel so olanda na bonzoto o comprendre eloko te o comprendre eloko te yango moni bato ebele tellement bozo bondela Saint-Esprit azozala kati na bino yango bozo comprendre makambo oyo nga nazoloba makambo nga naloba keza makambo nga nakutana nango na vie na nga makambo oyo Nzambe a expliquer ngai apesa nga ba explication nango
yango nga na lobaka na bino na makambo oyo nzambe azoba yebisa bango. Donc nyonso kaka tolobaka yango na chaîne oyo. Mutu oyo kolanda chaîne oyo mbala liboso eza chaîne oyo tolobelaka makambo eza spirituel. Makambo eza spirituel oyo nzambe atalisaka na makambo oyo nzambe atalisa na experience ya vie na ngai moko yango na lobaka na bino. Lo na avant tokenda makambo oyo na kolobela na expliquer bino na yebisaki bino mikolo euti olekake des fois le nzambe azokosola na yo akoyembiso banzembo akoyembiso banzembo eloko siko banda na komi banda na koma omona bongo nzambe le azosola nanga banda na koma omona bongo nzambe so azosola nanga azoyembela nga nzembo eza déjà ça fait donc banda kala mais na moi surtout mingi ezaki banzembo oyo toyembaka te mingi ezaki banzembo oyo nayoka te omona lena oyoka mboleka azoyembisa oyo mpo ozoyemba yango ozoyemba misusu okanisaka lena olamuke kozala alomona ntongo mobimba ozoyemba ngo alapre na temps moko omona mpe ebungi nango apres sikoyo lena bande kobetela bato babi ofo arejisa yango fo arejisa na rejisaka mwa kelke nzembo me ota bango mpe yaki kobunga nango banzembo mpe kenda nango en tout cas nzambe alimbisa banzembo ekenda nango. Donc na portable na siko na za nzembo moko o na registra oyo na yoka mona mute na registra ka nzembo ngo efanda ka nzambe mo ayebi na registra nzembo ngo. Donc eza biloko moko oyo esalaka ke ozo otamususu mwana ndoto tamususu na ndoto mona bozoyemba na nzembo mwa nzembo kitoko me yo mo yebi ke nzembo ona mukina biso to yebi yango te aila olamuka okolamuka na nzembo yango. Donc mususu siko mwa ye moko azoyembisa yango ye moko azoyembisa nde siko ekoma mingi peno mona ye moko le azosola no soli na yo ala pe ateli yo nzembo ndenge na yebisaki bino na bato boma oyembela ngango. En tout cas nzambe azwa lokumu vraiment nzambe aza tellement malamu yango moni makambo susu le nga na lobi le retour nango ezongi siko na eko comprendre su makambo ngo bien leri bato le na bande kobela le na belaki bato bayembelaki ngango na etumba ya satana kolopesa biso makasi biso tokotelema na ngwi. En tout cas bato bayembelaki nga vraiment nzembo wana makasi le na belaki. En tout cas nga moko pe nazwaki penda maloba nzembo wana na eko comprendre ke en tout cas nzambe o ayembisaki nga nzembo wana ayebaki ke yo ifo yemba nzembo oyo. Donc eza lokola ndeni nga na comprendre ngo eza ke nzambe ayebaka nyonso bandeko nanga nzambe ayebaka nyonso oyo eza lelo oyo koya lobi nzambe ayebaka. Donc ayebi ke yo kobandaka siko fo yembaka nzembo oyo na etumba ya satana kolopesa biso makasi biso tokotelema na ngwi telema Yesu Kristu ajali koya na etumba ya satana biso tokotelema na ngwi. Donc nzambe la alobi adeli yemba nzembo o donc na bandi koyemba na ye elongo. Donc ayebaki ke na bitumba satana fo telema makasi. Donc eza lokola nzambe ayembiso yango doki nde kaka Bible lobi na biso ke biso moko toyebi te eloko nino tokoki kosenga pa ya nzambe na yebi so bo comprendre mam na oloba biso moko toyeba te nini oyo nga na kosenga pa ya nzambe mais nzambe ye moko Saint-Esprit ye moko ayebi ke yo ifo senga eloko boye. Donc nzambe ayaki koyembisa nga nzembo wana na etumba ya satana kolopesa biso makasi ayebaki po abina nga delini yemba nzembo oyo ali na bandi koyemba na ye elongo ozomona. Donc ayebaki ke donc yo prière na yo il faut sambelaka nzambe epesanga makasi na bitumba nyonso ezoyelanga nzambe epesanga makasi na bitumba nyonso eyelanga. Donc nzambe ayembisa nga nzembo nga ne passé bakota suka wana donc na ba 11 mois je crois so na bosante za ina ba 11 mois d'ailleurs ayembisa nga nzembo wana so na bosante je crois za ina ba 11 mois ou bien de ka ba période wana
nde après ka koyembisa nga nzembo wana nde na mona ki pe babitumba donc ezaki vraiment ke nzembo wana donc il faut kaka nzambe pesanga makasi nzambe bitumba eza makasi pesanga makasi nazaki ka kobondela bongo année passée wana na ba 11e mois donc ba 11e mois 12e mois na do nazaki ka nzambe pesanga makasi soki opesanga makasi te na okokate nzambe pesanga makasi donc yango na yeko mona ke ayembisaki nga nzembo wana donc eza prière nanga yango mona komi siko attentif na banzembo o nzamba oyembisanga na komi attentif na so nzamba yembisinga nzembo moko nazoloba makambo o po nga na lobaka makambo eza spirituel makambo na monaka eza lokwa témoignage nanga o nga na zo pesa bino na mamba banzembo o eza kwa témoignage nanga o nga na oyebisa bino yo pe o ekoki kokomela yo ata nzamba yembisi o ndenga yembisaki nga te olamukaka na ntongo boye nzembo moko ezomata yo nzembo moko ezomata yo esala nga olamukaka na ntongo boye nzembo moko ezomata yo yembaka yango siko tala maloba oyo ezomata na nzembo wana yo zwa yango tia yango na prière c'est que Saint-Esprit mutapesi yo nzembo wana oyemba yango ozomona omwaka panda 3 jours na mikolo wana nzembo wana kaka mutu ezoyelaka yo donc c'est que ye tala maloba nini ezolobama na nzembo wana so eza pona adoration donc nzamba azotindo adora kaka o adore ye makasi ozomona donc yango na nzoko yebisa bino ke bo negijaka ngo te omoni oloti ozolota nzembo lero ozolota nzembo to bozoyemba nzembo mo ozolota lero ozolamuka zwanga considération landa maloba moko na moko oyo ezolobama na nzembo wana po ocomprendre message nini nzamba ekopesanga donc fo lero ozobondela landa maloba wana o nzembo wana ezoloba otiaka ngo na prière obondelaka ndenge wana eza message mbimba oyo nzambe aka kopesa na bandoto na banzembo yango na eko comprendre yango na yebisaki bino na bavideo utoleka na elobaka ke nzembo moko nzambe ayembelaki nga na opesa bino yango nzembo moko nzambe ayembelaki nga na opesa bino yango en tout cas na ena partager na bino nzembo o donc somo na partager na bino bandeko nyonso bolanda nga na partager na bino nzembo oyo avant to kende na makambo susu o na kolobela na video o na partager na bino na nzembo oyo ezaki mko mususu kaka pe kala mingi te awa kala mingi te kaka na fin de l'année ka oyo la mikola suka wana na bandai ko bondela le na bondela ki pardon na bondela ki après le na sande tika na lala nanga bo nzamba bandai ko sola nanga le nzambe Saint-Esprit bandi ko sola nanga mba moka ebisinga delini yemba nzembo o na obanda ndeni na banda no likambo nzembo oyo po bo comprendre makambo oyo bo comprendre yango ezalaka ndeni ezalaka nga nazobeta oyo eleke nga na vie na nga oyo nzambe asalaka na vie na nga façon yango na lobaka ntango nyonso yango na oyebisa bino mamba nzembo oyo ozomona oyebisa bino mamba nzembo oyo bon ezalaka ndeni mokomosu na bimaka na nga bandeko na nga na bimi nazokota na ndako nafongolaka ndako boye namona na salon awa prière etoki papa dida toki na prière awa azo prier makasi alangi prière adoration siko ngali na koti bolo kita prière makasi puis nzembo moko ezoyemba makasi na télévision bomonga na ye natimo litoyi bonga nzembo nini nango wana no nayoka nzembo te papa Didia toki na prière awa et puis nzembo wana ezoyemba na TV nga pe na kipe na nga te na ke na nga na kesa makambo susu après l'air asisaki prière bandeko na nga abengi nga ya kotala nzembo oyo nazalaki na aka kotala na YouTube boye na monika nzembo nini moko wana na fini boye nzembo kale na bandi koyoka ngo ememi nga na adoration ememi nga na prière donc vraiment nzembo eza makambo makasi lera alobi bino bande lera alobi bongo bino mo boyebi biso bato tokoma keba tokoma tema tozwa bapu ebele na mamba banzembo tomona na mamba banzembo tokoma obanga surtout banzembo oyo asika bino mo boyebi
tokoma ekenge na banzembo toyemba nini totika nini en tout cas nga vraiment nzambe alimbisa nga banzembo ezobima sika o na tiaka yango mpe suka te en tout cas na tiaka yango suka te vraiment en tout cas na tiaka te omwa bandaka makambo ya gege na betela bino ya gege nde na nomona bademo na oyeba te nzoka nzembo nga nazotokisa na ndaku nzembo nga nazoyemba makasi na ndaku ndenge ezokomema bademo nazokomprendre moto aso olalika bademo libanda nyonso bakokota te moto na ndaku bakokota te donc yango na ye nalobake apartir ya wana na banga namona mpendanga bimage nayebi ke ata na tie nzembo yango bakota na bango te mpo moto ya mabondele eza na ndako me ezaka biloko nzambe so esi arevele likambo kolinga te eza lokola ke osala eloko moko eza lokola poison yango wana tikaka nalia na nga na mea na nga poison mpo nzambe aobatela te tokoma biso kaka ekenge bandeko na ngai ndesiko papa Dide abenga bitala nzembo oyo atelinga nzembo yango wana na bandi koyoka ngo bimaloba moko ememi nga na adoration na comprendre te maloba mwa mwaso azoyemba ememi nga na adoration bamonga na bandi kotala nzembo ngo wana nabebisi elongi nabebisi elongi notala boye nazomona kobebisa elongi na ndenge nini po nazomona doki koma elo moko do nayebi te donc nini eza na nzembo oyo nazotala boye en tout cas na bandi koyoka ngo bamonga na bi banzembo mpe oyoka boye eyesu komemela bato so babitumba toza deja na bitumba wana elekaki deja 2 mois avant nzambe ayembisanga nzembo yango elekaki vraiment 2 mois avant nzambe ayembisanga nzembo yango wana sikoyo esali sikoyo ke le natalitali yango abiya tokumisa kaka eza maloba mo kitoko eza maloba mo kitoko nga siko nalobi gege mpe ezalaki na maloba kitoko nga bien tout cas gege pe ezalaki na maloba kitoko nga na biba nzembo pe o bayembaka pe o bayemba pe bagege eza pe na maloba kitoko en tout cas maloba eza te ko maloba mais problème siko eloni la alakisi nga nzembo yango e alakisaki ngango na clip o ndeko na biso na mwasi asalaka alakisaki ngango na totala eboye na nde bandeko natia point moko wana omoni biso nde toza boye oyo nzambe asali yo ngolu ose déprie na yo eza bien mais bo se souvenir na le premier awa nzambe aka koyebisa nga oyo nayebisaki bino ke nzambe alobaki na ngai ke bana na ye ebele bazotia na bameshi na bamakiage ye moko ayebi makambo kosala po alongolisa bana na ye bameshi wana donc eza na basali na nzambe ebele ya basi bazosalela nzambe na bosolo mais bazano na bameshi bazano na bamakiage bazali donc bazali apartir message ata utapartir message wana te toyebi ke nzambe moko ndenge asalaka na temps na mutu ozomona donc eza ndenge wana yango moni nzambe azolobela biso pe ke tolobela makambo oyo ya dépouillement ya libanda makasi po aza na posa bana na ye wana batika so ngale nazotala namoni ke bakabelo na mutu bamanzaka basil to natalika na clip yango ndenge ezalelaki en tout cas na boyeki na yoki ka maloba mwa ndambu mais na bude na nga en tout cas na budaki en premier jour wana na boyeki na nga bi nga lingi na biloko te na lingi na nga te na boyi na nga ngo kaka abinangeza maloba kitoko yoka maloba nazo yoko nka na yoki mais na yokaki maloba kitoko mais na boyi na kokota na makamba ngo po so na lingi yango esenga na banda kotiango susu so ndeni doki na monaki na boyeki na nga ngo ka bande konanga yaki koleka nango siko la elekaki na papa départ regrette kaki nzembo kitoko boya de pourquoi ko boya nzembo o maloba kitoko nga bite malobe kipate o ememi nga na doa sole na tiango ka wana mbala moko le bandi ko yemba na mbala moko na fukami na bandi ko adore nzambe na bandi ko kumisa nzambe na bondeli makasi panda tamula ikaka na nzela na nzembo o ngabi nzamba zo lokumu problème te mais na boya ki na mosko papa déjà tiaka na yango na mona yango na historique ya télévision que au moins là au fond la TV comprendre que atiaki nzembo na ye wana ngasko na tia yango kate
Mukomusu po muna ta muso zanu na ndako atie na yango azoyoka na yango wana nga penda ntuka na yoka una musika bandeko na nga mkolango wana nzambe la bandi kosola nanga ayisinga Deline yemba ayisinga yemba bandeko na yoka kaka bandi sikoyo lokola nzembo ona yeba ki yango bien boyete mais l'air papa déjà attaque yango déjà oya telenga première fois après na unde atango ataba deux fois bona yoka enango mais yeta msoza na pièce msunga na pièce msusu mais na yoka ye azotia na nzembo ngo ma opekisa pe mutute ya azomona ki antuke zo meme na présence nzambe papa dida ndo mona meme na présence nzambe mais nga na meka kutu te na yoka pe na tango pe na fanda na ngo na tsara kangote après 2 mois nde nzambe ayiko yembisa nga nzembo bandeko nzambe ayiko yembisa nga nzembo ngo yango nazo yebisa bino po nzembo ane zo sunganga esungaki nga na iseki bino bo se souvenir na video na saki na bi le nazo bela na mbetu na nga le na fandi na nga nazaki ka koyoka ba audio ya batu swati na koti na nga na nzembo wana ezaki kopesa nga makasi nzembo wana pende bando kotinda nga na adore nzambe malgré ba difficulté malgré bitumbo ya makasi wana donc nzembo wana bandeko nange bande kotinda nga na adore nzambe en tout cas ngai nazoyebisa bino bon omoni nga nazoba expérience na nga oya komona zwa azwi opa omona tete nga nzembo wana yango te mutu aza te wana mutu na mutu me nga nazoyebisa bino o nga namoni epi esungi nga nzembo wana nakoma nazotia yango nazozongela nazotia yango eza nzembo moko mpona nga nde nayi kocomprendre nzembo wana nzambe ayebisaki nga yango pourkui nzambe ayebisaki nga yango po natoke no na nzembo yango nayeba pe koyemba te bandeka nayeba koyemba te nayeba na koyemba te nasi bocomprendre yango en tout cas vraiment me nalinga koyemba me nayeba te en tout cas wana mpenza nayeba te pourkui nzambe asalanga bongo donc me nayembaka surtout so nanga mona gangaka nanga mona nayemba kitoko nga mona nga moko na mona nayemba kitoko makasi me bato ka oza organe bwendeni ya moko matière moko kiti ya moko boye mais lokwa bato bazo reprocher te mais baopesa remarque ke baosanti ke osanyo ndimi kaka me nga moko na mona pe nayemba kitoko atale na oyemba na nzambe nayemba kitoko nga mona yebi bongo me na bino bomona ke na yebi te mais l'essentiel boyoka parole ko eza na nzembo wana nazosala publicité mwa santé na yebi ye te ndeka na bete bino disolo wana nzambe azomona nga na monaka nzembo omoko ya liboso papa dide ndenge atiaka na ndenge nzambe na mokomosu na oyoka ngo na mosika na ndenge nzambe aye koyembisa nga yango donc ezalaki ndenge nini nzambe abi na nga Deline andosola nanga mamubo ilaka alobi na nga alapo alobi Adeline yemba nzembo oyo nde na explique bino wana amina yemba nzembo oyo ala bandi so alobi yemba nzembo oyo ye moko abandaka eza nzembo yango oyebi yango eza oyebi yango te eza boyemba na mokili eza boyemba te na mokili de ya obandaka koyemba yo po omona ozozwaka rythme bozoyemba na ye ensemble donc ye azoyembisa nde yo azokoaccompagne po yo oyemba ozomona ezaki ndenge wana namona kaka bandeko na nga nzambe bandi koyemba nzembo yango eza ya sere na biso Enis bon kombo na monika Enis Manyanga boy Enis Manyanga nde eza nzembo na ye ndamba andi koyembisa nga yango namwaka abandi penda bandeko na nga ndenge mwana mwasi wana abanda koyemba nzembo bongo mungongo o nzambe voix o nzambe ande koyembela nga yango bandeko nazobisa bino verité so balobi vi na nga mobimba nazala na nga ka baregistre nga mungongo wana nafanda na aka nayoka yango o déplacer tate ozalaka noyoka yango elengi moko modele nzambe ande oyembela yango bandeko ezaki vraiment kitoko so na bi vraiment kitoko donc non nzamba yembela na nga banzembo me wana bandeko na ngai moso na fandi voix ezongela nga la bandeko yemba nzembo ni zozonga siko nazoka pasi
pour ça que ils attaquent natala na tiamo ata na audio na yoka dozo mona na ebité ngamona loba donc moi pe o enregistrer voix ya nzambe ezate o sa attaque o nzambe na zo yembelanga boye o senge pete o senga yeke ndeti nzembo muka yembelanga azo yembisanga nzembo ngo le na zo yembango ndesiko na senga ki nzembo na yebiango te na lina enregistrango po et que bunga ba moi bi problème te enregistrer atiki ngata na ju téléphone na enregistrer le na sisi à l'après à tout ningo sisi ko enregistrer na bi allez to continuer na biso ozo mona bon ponze mona exeke po bunga tali après apesa une explication nzembo ngo un jour to betaka baba masolongo wana ndenge ezala yaki donc elo na lobake esali ke na yoka kaka abandi siko lera bandi na ndenge kaka mwana mwasi wana bandaka abandi ibobo bobo 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 mama 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 bande kunanga kaka ndenge nzamba yembi bongo ndenge azoyembela non yoka mutayemba bongo na mukilite non donc kaka ibobo bobo 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 mama 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 dono kyongo kitoko moko na kamwe ngabi onzembo ni ngapi na zongisi nde ya yembaki kabi onzembo ni ona samutema na oloba onzembo ni ala bandi ala akena ngwa bandi kozanga yo na vi ndeni kunzembo bandi we na bosa nsunzembo abandi abandi kozanga yo ngana sambwe nanga kozanga yo vinanga na pasi mosika na yo banguna nanga doki azoimba doki kozanga yo vinanga na pasi mosika na yo vinanga na pasi koza musika na yo banguna na ngai basepeli musika na yo banguna nanga basepeli musika ngapi na koyemba te bandeo bandoki ya fami basepeli nzamba oyemba ngo kitoko bandeko nanga ezaki vraiment sunga nazo mituna nzembo oyo eza nzembo oyo papa nzembo o papa Didier ayembaka na bandiko mituna na kati nango ndire yango ondie yango wapi yo wapi yo ndenge kaka zolobela wapi yo wana non bandeko nanga non noyesa bino ko ndenge azolobela ndenge azoyembela pardon wapi yo bafinganga zoba pona yo nandima likambo te bafinganga bolole pona yo nandima likambo te bafinganga pona yo nandima likambo te kasi posa motema nanga eza na tombola Yesu posa motema nanga eza na sanjola yo ematina molimo nanga yo nayemba yo ngai ekotina mabanzo nanga yo natombolo ngai sikolia nzambe azoyembela nga nzembo wana ndeka na bonga na ebi oyemba te mais nanga mona yemba na kitoko si na yemba nga mona yemba très bien nga mona bongo na yemba kitoko na ganga mais siko boyelo kwa na oyemba nonga na za posa boyoka nde maloba o eza na nzembo wana boyoka malobana le nzamba no yembela ngongo kitoko siko na mutema na nga no ba est-ce eza nzembo o ya papa Didier o papa Didier azoyemba mikolo wana eza yango o nzembo oyo na yebi te so eza yango te seke na yoka ngo te après ce qu'on a yebaki ke ayemba place mo loba aba nga bisoki kaka nzambe akomiti na place nde na confirmer ke eza nzembo oyo wana nde na confirmer ke eza nzembo papa de ayembaka
mais nzambe aloyemba ngo kitoko kanisa ye momo a mwasa wanko bandeko oyo kolinga soko tie nzembo wana obate mama Delina pesi yo raison bo pianga raison ye momo a mwasa wanko ngo kitoko makasa yemba ngo kitoko siko nzambe le azo yemba ngo ko zo siko nde mo a mwasa na yemba ngo ata fois 10 fois do ba fois kutu na koyeba te sur fois combien leka bandi wana leka ka bandi wana kozanga yo ngana sambwe nanga musika na yo vinanga na pasi musika na yo banguna nanga basepeli wapiyo 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 bafinganga pona yo nandima likambo te bafinganga yuma pona yo nandima likambo te kasi posa motema nanga eza na tombola Yesu posa motema nanga eza na sanjola ye ematina molimo nanga yo oh nayemba yo ngai ekoti na mabanzo nanga yo oh na tombolo abae abao abae abao igwe zambo yo igwe nzambe leka yembeli ngaka place wana na kombunga biza nzembo wana ye ezaki vraiment kitoko bandeko nanga ezaki vraiment kitoko mwana mwasi nkombone Inis Manyanga en tout cas na sepelaki nango jusque là nde nazabu mikolo nyonso yango na yango mikolo nyonso naoyemba na position nyonso na position nyonso donc nzembo wana ngeli ba atoza maladi le nazalaki na maladi wana ata na maladi nanga nazotombola ka nzambe nazokumisa ka nzambe ata na ba difficulté foko kumisa nzambe na yebisaki bino ngabi pour pasaka tant mille ozobondela kokumisa nzambe foko kumisa nzambe mingi foko kwa adora ka nzambe mingi ata na ba pasi moko bwaki ba pasi nao adore nzambe nao uzomona nga eloko o nga nazo sala yango wana do nzembo wana soki nazata na osuka basali nazo yemba ngo do no yemba ngo emona na position d'adoration emoko na ezokende ti louange nazo kokumisela ngo nzambe emo nazo comprendre te do nzembo moko yango nabaki na partageon na bino bandeko na ngai na partageon na bino bandeko na ngai mais nga sikoyo wana ezanga avina nga nazo lingana nga o ya nino te ya concert ya clip na ete nazo tala mingi concert na ye ya concert wana so concert kombo ya titre ya nzembo ngo liziba so beti concert liziba concert liziba omona kaka ebima nzembo ngo kombo no titre nango liziba en tout cas non nzamba yembisaki nzembo nga nzembo na do nga mama Delina nazo kwake mwana mwasi wana inspiration wana euta epa nzambe donc nzambe na biso ti lelo azokosala azokopesa bato banzembo vraiment soki nzambe arevele nzembo moko ya bien boye so otiango oloti na o mabe ngai te so otiango oloti na o mabe seke bato balati na bango ye seke bato balati mwana mwasi wana mpo bayebi ke nzembo oyo emema na adoration ozomona en tout cas na oyebisa bino soki otie nzembo oyo ko otie nzembo oyo oloti mabe otie nzembo yango oloti mabele otie nzembo yango omoni ba démon omoni boye o nzembo oyo ememeli nga ba démon en tout cas wana penda ko balati mwana mwasi wana pe balati pe biso bana nzambe toyebaka makambo yango toyebaka ke okosa pe boye monguna sata ayebi ke mwa mwasi oyo so azolanda nzembo oyo ekematisa esengo na motema mpo nzembo yango eza nzembo mo ezopesa esengo nayebi te ngai lokwa nzambe ayebisa ye ngai yango lokwa ayebisa ye ngai yango ayebaki ke na koleka na baproblème wana bamaladi na koleka na babitumba ndenge na ndenge ya basorti nyonso ya bitumba yango wana ayembisa ye ngai nzembo wana mpo ayembisa ye ngai yango apres eya kozongela nga sikoyo mokolo na nda oyebisa bino ke
ndamba yebisi nga banzembo boyeboye wana ezalaki nga te ala presi kwana na komi siko koyemba yango na nzembo yebisi nga nzembo pourquoi na oyemba yango te nde na komi kotata yango en tout cas le na belaki ezalaki nzembo mo onde nzembo mo ya consolation onde nzembo mo ezo console mutu onde nzembo moko do na nzembo wana nde na comprendre ke donc ata oza na badifficulté ata bitumba ata baproblème nini yo sikoyo luka na oka nzambe wapi yo wapi yo bafinganga pona yo na nzima likambo te bafinganga bolole pona yo na nzima likambo te kasi posa motema boyoka place wana de place wana ndeko isala anga bien place oyo bao azoyemba kasi posa motema nanga eza na tombola Yesu posa motema nanga eza na sanjola yo ematina molimo nanga yo antuka nzembo eza kitoko parti moko azoyemba na parti moko azoyemba na parti moko wana na mesa na kolinga yo ata na zangi ya kolia na mesa na kolinga yo ata bazofinga na mesa na doki te kitoko boyoka mbino mo esika su oyo ezopesanga su ma place kitoko oyo bayemba liziba oyo ekaukaka te eza yo Yesu mai na bozana lakisa bino ye bozana lakisa bino ye na non stop yango Zamba bashenu nangai Seigneur nzembo boyoka ata bazofinga na mesa koluka Yesu ata bazochola Yesu Nzambe nazana lisolo na Yesu kofinga nga te pardon nazana lisolo na Yesu tobangi droit d'auteur yango wana boyoka nzembo oyo ya concert na ye yango oyo concert na ye yango oyo neti bomona emonana te doso bobetika bomona yango en tout cas bolimbisa ezwi nga ta me esengo emati oyo ezanga na motema naza tellement na esengo makasi yango natieli bino yango vraiment mpona partager joie oyo naza nango na bato nyonso oyo bolandaka nga bolimbisi mama Deline mpenza osali na oka video ozwi biso 30 minutes oloba na biso ka likamba nzembo wana ondie so bapesi osala publicité te nga naleki nango nzambe ayembisaki ngango nzambe ayebi ndenge nazosala video oyo nzambe ayembisaki nga nzembo wana yango omonike na bino partager yango na bino na partager yango na bato nyonso bolandaka mpo ezopesa nge esengo nzembo oyo le nazoluka malobo ezolobama wana surtout na oyo ya concert nango nde wana nde bokomona mpenza ke azokoyemba na mwa batémoignage nde na kati eza wana toka nazokroire ke nzembo oyo vraiment so olingi oyoka yango en tout cas zano na kimia yoka yango eza te ko banzembo oyo ememela biso milimo wana te oyo eza bongo te en tout cas nzambe azala na moko na moko yango na ndenge na partage na bino mpo eza tellement makasi eza tellement bien boyoka yango bopianga raison so boyoki yango commenter awa opianga raison donc ezo nzembo wana ezosala ke na situation nyonso oyo kozala nango situation nyonso oyo ozala nango soko otombe na nzembo oyo
et consoler yo, et motiver yo, et puis sur ma casse. Et puis sur ma casse, il y a quoi adorer Nzambe, il y a quoi comme ça Nzambe ta maladie. Nga na zaki na maladie wana. Donc et ça qui kutu et longo ça qui nga ke maladie wana journée de lamba o euti Kinshasa na longo na inazo mona kake nazo luka ka Nzambe. Nabika ngaka Nzambo nga na bonde la kanzamba ba genu na ngai. Le na yoka nazo luka Nzamba ba genu na ngo na fuka melaka. O ba genu yinde la mwindu. Yoka nazo luka mimoni sama na situation oyo. Allez, adorer. Donc, adoration. Donc, c'est ça. Pour ça monter, à ta situation, mais pour ça monter, mananga, ils ont adoré Nzambe. Ils ont tinda nzimbo, ils ont tinda adorer. Ndine ko comprendre que message ezaki na nzembo oyo, o Nzamba pesa kinga yango yeba ki yango ke na temps o esengeli na bitumba na onyonso. Yo esengeli kaka kwa adore ngai. Na bitumba na onyonso, na maladie, na ba difficulté, na ba problème nyonso yo fo adore ngai. So bo landi nzembo bo pianga raison bo ba mama de nous aki na raison. Nzembo oyo talisa ke na problème nyonso ozana adore Nzambe. Na problème nyonso ozana kumisa Nzambe. C'est ça to leki na likambo nzembo wana. Elo na ina loba na batu susu ke dernièrement, nazo dimanche na minuit. Dimanche na minuit, na fukama ki na obondela. Na fukama na obondela. Après avoir kolanda vidéo moko boy dimanche wana. Après avoir kolanda vidéo mo na fukama ki na obondela. Nde Nzamba lobi nanga. Non ça on a vidéo msusu. Non ça on a vidéo msusu. Nzamba lobi nanga ke natala vidéo moko na salaka. Ona loba ki ba sirène ba memakanga na mai. Abina ngana tala vidéo na so na tali vidéo wana non comprendre makambo o ezoleka na mukili. Ah, lera loba inanga bongo e katika bongo. Mba mosko ngana bi OK, non comprendre mambo eleka na mukili c'est que mambo o ezoleka na mukili to e mambo batonga, ba mambo o tozolobela o ba pénurie o. Oyebi ke bandeko na ngai na zwa vidéo wana na bandi kotala ngo na zo mwa kina olobela makambo ba déprimant. Nazo bia mambo ya déprimant après nde na eko koma place moko Nzamba lobaki na nga le ba sirene naza si bolanda ki on le na isa ibino ke Nzamba ensenyanga mambo loboko boyeboye na ndenge apata loboko no aba ko bimisa esprit na yo na nde ba kende ko memanga na mai kuna après na isa ki bino na vidéo na ke na invoka ki Nzambe lolengo na invoka Nzambe te place wana na sela en vidéo msusu na ko expliquer pe makambo msusu ona expliquer na te bon wana eza problème te. Bien na olobia makambo ande na kozwa pe place wana na ese no pe ke na mona ki makambo pe na likolo wana pe to olobela nsima sikoyo Nzamba lobaka na ngai ke Adeline soki bakuta ki okana eloko na bango moko so bakuta ki okana eloko na bango moko yeba yango intervention na ngai ya te bange balonga yo onga kota kuna na mai Nzamba biloko bakutu na biloko na bango te biloko ba sirene eza ba maquillage ba meshi ba biloko o biso to tiki wana boyebi yango kaka do loko la Nzambe amilongolisa kinga yango bango soyo loko nazaki kosala ba vidéo le ona nazo partager ba vidéo na babenga na Facebook na YouTube na ngame nazaki pa na babone mingi na ndoto mingi na Facebook le ona na ndoto nazaki pe na bitumba kande na ndoto ba vidéo na Facebook wana mais aspect siko balinga ki siko ota mususu ba sala nga soki lo ni na ebite mais Nzamba lobi ke intervention na nge yaki po bakuta ki on eloko na bango te bakuta ki on eloko na bango te yango intervention na nge yaki esika siko na eko comprendre ke de makambo ezoleka na mukili abai na ko comprendre mambo ezoleka ndina eko po mambo ezoleka na mukili nde boye. Donc yangwana na nina yebisa biso bana Nzambe surtout ba scène na Nzambe oya solo o bosteaka ba mama pasteur ba nini na bonde no na bonga Nzambe botika biloko wana po eza dega na muto azokoka kotika biloko wana te eza dega muto azokoka ko se déplier te yo za mwana Nzambe eza dega ozomona do bakoki kozwa soki bakena yo kuna basali onde basala kinga
nzamba lobaki so bozongi na otiamo sa mo video mbimba na ozongi son comme ça na expliquer makambo ebele ona ko expliquer na kati na si ekosunga bino na otia video na expliquer puis na zongi si video wana bo mona yango botala po bo mona somo ya biloko oyo bo mona somo ba maquillage po eza na batu mususu azozo mo rouge à lèvres muki azotia po ozo tricher eza bien te nzamba zo mona yo bandeko na ngai so tobi totanga na psaume 33 totanga na psaume 33 to mona ke to comprendre ke nzambe oyo amonaka nyonso donc tokoki kokosa ye na eloko moko te tokoki kokosa nzambe na eloko moko te ata na miso ya bato tozobima ke tose dépouiller soki na bakwe mususu tokendaka tose dépouiller te nzambe na likolo amonaka eza bien te bandeko na nga bose dépouiller surtout bako bosalela nzambe ya basi po eza dega biso toyebika bino boya bana nzambe toyebaka boza bana nzambe ale siko nzokande à travers biloko na bango oyo ozokoka kotika te si bamemaki yo deja na mai kuna na mai intervention nzambe pe eyaki te ale so komaki na osirani biso toyebika yo zara ya nzambe nzoka si bakomisaki yo sirani biso toyebi te omoni te ke eza dega kuna biso ba oyo eza dega yo za mama pasteur ayebi ke yo mwasi ne banda bobala na kala opesaki conseil siko l'air siko bazio bakena ona mai kuna yo poyebi te po nzambe abai na nga alakisaki yango ngai botala video yango ezali na ozongisela bino na osala ngo na ozongisa yango po bolanda yango boyoka mpenza ndenge nzambe nde na explike bino ke nzambe alobi na ngai abia deli le esprit wana ezoya vers nga nena bonom de jésus nzambe abitika koloba eloko te omona makambo ekoleka nzambe autorizaki yango esalamela nga na mona me na bato mosusu alobaki oyeba pete le baoyo abimisa esprit na yo bake na yo le baosala yo mabe oyeba te yo omona kake oza kaka yo ozobondela po nazalaki kobondela nzambe abia deline ata ozobondela soki ozalaki kana eloko na bango intervention na ngai elingaki eya te nzambe ayebisenga bongo intervention na ngai elingaki eya te donc nzambe apermetaki mpo ebeke baolonga na bango nga te mpo ngai sa tikisinga babiloko wana nyonso eza dega na bato oyo bamama paster oyo bozokoka kotika biloko wana te eza dega po ta mosusi bokomi basirene biso tokokanisaka boza bana nzambe ta mosusi bokomi basirene siko badega bino boya na ona eglise ozomona te ke eza mabe botika biloko wana botika nosala video na ozongisa yango lobi kaka nasi na ozongisela bino yango bolanda video wana na kozongisa yango kaka na kozwa ka parti wana video ya mobimba eza nango kuna na kati video ya mobimba eza nango kaka kuna na kati eza nango kaka wana so botali bomona me nazozwa ka parti moko ya oyo ekozala oyo pardon nga na kolobela mpona kolamusa su bino bana nzambe bolamuka botika biloko oyo eza bien te le yo okende kuna mpo nzambe abaki na nga bolanda ngo bomona nzambe abaki na nga soki bamemi motu kuna soki okoti na mai wana bango bakosala oyo balingi kosala soti bakolinga soki mpe oza na motu oyo aza mposa boma yo na ntango na babomi yo soki mpe bayimba sala nini bakosala soki mpe bayimba komi so sirene nzambe abe na nga bato ebele na bana mike mikolo bakomi basirene inconscient bakomi basirene inconscient likolo bamaquillage likolo bameshe likolo kaka eloko ya mokie oyo ozolemba na kotika po baki so bakuti oka na eloko na bango ata moko ya pamba soko ozalaki nango intervention na nga nzambe elingi eya te ozomona yango wana bandeko tozala makasi totika ataka eloko moko oyo otika nango sala effort otika ngo bondela nzambe so ozokoka te bondela nzambe otika ngo po eza na bato mosu oyebi ke milie oyo nga nakutana na bato wana base dépouilla na milie nazoya ase dépouiller mais lere akokende na ye na bamilie mosusu ase dépouilla te ozomona ase dépouilla te donc eza pasi mosusu omona okotambo ata biloko ya matoi te donc eza pasi soki bakuti oyo na eloko na bango moko nzambe abaki intervention ekoya te donc totanga na psaume 33 tobanda na 13 tina 16 tomona makambo oyo nzambe alobi awa donc nosala ngo le tanga vraiment verset oyo bien na kolimbola ngo makasi
le toko le non sala le non zong se no vidéo wana pona loba moi quelque makambali na zong sig no vidéo wana non sala ngo je crois lobby non sala ngo je crois lobby po bolanda bien non zula bino ka parti ndambu na vidéo wana po mubimba na ngo ezali totangi na 13 aba lobby boye uta na likolo yawe azali kotala amonaka bato nyonso nzambe azotala amonaka bato nyonso banda na esika afandaka na kiti na ye abwakaka miso na bato nyonso ya mokili ye moko asalaki mitema na bango mitema na bango do mitema na biso ye momutu asalaki ayebaka makambo nyonso oyo basalaka do makambo nyonso oyo tosalaka nzambe amonaka bandeko na nge eloko moko te ebombami na miso ya nzambe eloko moko te mpi makambo nyonso ezosalama soki ezosalama na vi na yo ezaka nzambe mutu apermettre yo soki oza mwana nzambe eloko nyonso eyelo nzambe mutu apermettre yango ayebi pourquoi apermettre yango ntango mosu alingi akolisa yo na niveau moko boye okóma na niveau moko boye faut apermettre quelque chose esala mpo eya kotelemisa yo makasi eya opesa yo makasi yango moni nga nzambe ayebisaki nga na etumba ya satana kolopesa biso makasi do naosengaka makasi na nzambe na continue kotelema ata bitumba esachange baforme matiki te exact bozongisi boye nga nazalaka makasi yango nzambe ayebisaki nga nzembo wana donc yango wana nakolobela yango le nakosala video wana nakolimbola yango mwa makasi makambo na ye naloba awa nakosala yango na video wana nzambe amona moko na moko elo nena loba na bato bandeko totia ba provision ndeko moko akomelaki ngai nzambe ndeko moko akomeli nga bandeko na nga te nzambe apesa biso sagesse non nzambe asunga biso bana ye vraiment eza bien koloba bongo en tout cas na condamné te na condamné ndeko wana te ndenge akomelaki nga alobi ke mama Deline pourquoi ozoyebisa bato Seigneur ils ont passé vraiment na te nzambe ne bati batu comment bazoko ako comprendre te o nzambe sunga bana na yo ndeko wana komeli nga bi mama Deline pourquoi ozoyebisa bato batia ba provision pourquoi ozoyebisa batia ba provision eza spirituelle eza physique te bato fu batia provision spirituelle bato bakotia provision physique te oh Seigneur donc nzambe ndeti ngabo provision spirituelle ezalaka déjà biso to abana nzambe provision spirituelle ezalaka déjà po biso ba ozo provision spirituelle ezalaka te mbesi to kufa na yo ozo landanga so ozali na provision spirituelle te mbeso kufa na yo mbeso kufa to bondelaka to jenaka yango wana provision na biso spirituelle yango wana surtout le makambo ezo yana to bonde asu to ko gêner provision spirituelle yango wana si vous avez la provision ou eza physique. Yangwana. Donc ceux qui comprennent que yo o lobi o tia provision spirituelle, tia na provision spirituelle. N'invite sur provision spirituelle au tia landeni, tia na provision spirituelle. Biso to zala na provision spirituelle ezalaka déjà. Pour ceux qui agite surtout biso ba o ngaya de lino mesi ba kati nga mikemke, moko azui loboko, moko azui lokolo, moko azui munoko, moko azui zolo. Mesi ba kati nga mikemke donc provision spirituelle. Tout ça na biso nango o tozo tia eza provision physique. Donc naza vraiment mingi ya kolobate toyebi yango esalama pe na tangu na kala toyebi yango Joseph alimbolaki ndoto yango bandoto to neglijaka te bandoto to neglijaka te Joseph lera alimboli ndoto oyo wa alotaki boyebi ndenge esalaki boyebi ezaki provision physique donc kopona wana naza likambo oloba mingi te na likambo oloba mingi te oyo amoni aotia provision spirituelle atia na ye lokola atiaka provision spirituelle te alinga bando tia siko atia na ye biso bandaka la totiaka banda toya na bonzambe balukaka koboma biso so tozali na provision spirituelle te mbesi tokufa epuis na makambo oyo ezoya biso tozala protege tomona na oyo biso tokotia nzambe amultiplie biso makambo yango esala 7 ans esala 10 ans biso oyo kaka tokotia yango wana ka nzambe aotravaye nango yango tozoloba bongo
ni na ngana la sape yango oyo esala na singa oyo manuel elo ni na la kiseli yango po ba mama o bozana ba bébé bozanga yango te ba o bozana ba bébé bozanga yango te na oyo azana zemi ozanga yango te po na loso kaka ato sombi no loso wana te loso wana eza bien po ebinza miliki ya kilo miliki ya bien mais ata loso mususu kaka mais somba loso wana tolobaki soki kombo nini na bosa komba loso lisusu batina nga kombo na ngoso aussi to soki ni kombo mo boy wana doki somba loso wana ona lakisaki so otala video te tala video wana oyo soko sombi yango elo na lobake oyo eza mixer oyo eza manuel esalaka na eloko elo na expliqué awa eza bien makasi so bosombi yango asombaki on a marché yango nasombaki on a marché nasombaki on a marché na 10 euros nasombaki ezali na 10 euros na kakolaki 10 euros me na kakolaki na nga na pesa 8 euros tokakolaka bandeko kokakola eza lisumu te kokakola eza lisumu te batie eloko 10 euros okakoli okozwa 8 euros te bandimi na bango mpe nga na bénéficie na 2 euros wana na kosomba ata mwa torche mpe lisusu c'est ça donc yango oyo sikoyo elo naye nalobake nga naza nango nasalela yango pilipili ewumeli nasalela yango 4 ans ti lelo ezosala 4 ans ti lelo ezosala sikoyo oyo bandeko na nga basombaka ewumelaka bango te ekatanaka sikoyo so beyepa na nga bakamwa yango yelo ono oyo ekufa te bango so basombi ewumela te 1 mois ka ekatani le basomba so ewumelaka te ekatanaka sikoyo nga mpe na ndoko mpo te yango ewumelaka mpona nini yango ewumelaka mpona nini naye kocomprendre ke omoni eloko ezwaka mai te kolingaka te ezwaka mai de le yo ozofo ezalaka toujours sec le nga nasalelaka yango so nasaleli yango mbala moko kaka so nasaleli yango pipili mbala mo awa nanika yango napasa yango natie kuna do nafandisa yango te esika basani ezali na mai do so ofandisi yango esika basani ya salite ezali eloko kaka so mai ekoti awa singa oyo ekolemba ekokatana yango bandeko oyo bokosomba yango eza manuel eza bien ezonikanga nasalela yango pilipili mpo nalingaka pilipili eza eza mike makasi te nasepelaka nango mpi miniti ka otika chuchuchuchuchuchu pilipili esili nango donc yango wana bozwa yango soki osaleli kofandisa yango na mai te kofandisa yango na mai te ezwa mai te osukoli na yango ka awa opase omba moko otie pembeni kanga biti mai wana ekoumela ngani esali 4 ans ezaka eloko oyo ndeka mutu esali mwa kopasuka mais nazosalela yango kasi sikoyo pilipili eloko ngai naloba mpe lere ozosomba yango eza eloko kaka ya kosalela mpona miliki ya mwana oto ya bana eza mpona miliki ya bana moni bana oyo baliaka nde nzambe alobaki surtout bana oyo balingaka kolia te balingaka kaka biberon donc bango nde mpenza priorité na bango mpo bana misusu wana soki miliki eza nango mpe te bakolia soki bafufu soki fufu biloko nini tozala nango bapate bakolia biloko mosusu me mwana oyo alingaka biberon yango wana yo fo somba oyo oza na zemi oza na bebe somba oyo vraiment eza bien na conseiller bino bosomba yango soki mutu mususu ta mususu bato mususu biso ya toza na bawenzi ya sarcelle awa donc toza vraiment gâté côté ba biloko wana bawenzi moni batoshi mona lakisa bino mike boye nasombi ona wenzi ya sarcelle nasombi ona 1 euro mais pourtant na action nasombaki ona 2 euro na lakisa bino na moni ona wenzi na 1 euro tano na kuna nazwaki 4 esalaki nga 8 euro mais na wenzi na monyo na 1 euro na bakisi suku na taona ngana zo kuna 8 donc wenzi eza bien vraiment ba wenzi siko surtout biso bato na France awa ba wenzi na biso eza na biloko oyo tozosala o ba minda ba bisemie na wenzi ke ok kosomba ngo na ba magasin otande ti obo na wenzi 10 euro na kakoli 8 euro ça va bien ozomona bien mpenza sikoyo ba oyo boyebi place kosombela yango te kobetaka na internet mixer manuel
betika mixer manuel na internet ekobima bima omona pe o asinga o je crois que ekobima osombi yango eza bien makasi 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 yona ngena expliquer bato bozala zemi pardon bosomba baloso leka bozotia basaki ya loso bosomba pe baloso oto lakisi wana donc eza bien makasi ya bien makasi pona ba bébé ba pe bozala bana ba bébé bosala yango na lakisa bino so elo mususa motuya elo musu na lakisa bino biloko ozomona biloko oyo toza na mama na biso mama Moseka donc ye mutatindi biloko oyo ozomona ezali nini ezali ba band zano natanga kombo na eza ba nini eza lokwa ba scotch moko donc engalisaka zana na lakisa bino yango oyo so botiango na pièce na ndaku ezoti éclairage boza na besoin kutu te ya bougie boza na besoin nini te en tout cas biso futo somba ona makambo ezo ya yango oyo ezongala eza bien makasi na opesa bino kombo nango bobeta po boluka bozala na lakisa bino ndenge ezosala ndenge ezali na nino mondeti na escalier moni so otiango boye na escalier donc ata mutu akomata pe escalier ozomona na yo ozomata escalier donc eza nini moko ezo light ezo kopela ezotia éclairage mais eza nango ka bandi moko eza nango ka lokwa bascot kaka ale ezo kosala nini eza bastick okangi wana ale ezosala nini ezopesa éclairage na pièce ozomona neti o na pièce oyo bapelisi mwinda te batie kaka yango na mire ale yango ebandi koéclaire awa na moni yango na site oyo na moni yango awa na site oyo do batie yango eza yango mpe cher vraiment te eza yango mpe cher vraiment te na site oyo na chaîne oyo site yango wana chaîne ebumuna te ebaluki donc S-H-E-I na N donc so obeti S-H-E-I na N de chaîne donc yango wana bazoteka yango eza nango le mètre ta mosusu na moni yango le mètre 1,50 € donc okosomba kaso ndako eza monene yo modosile tosomba yango totieti yango na bamiri na biso le makambo wana ya otieti donc bozomonana na bino ezaka lokwa ndeti mwa bajo moko boye ezopesa bino mwa éclairage ekozala bien koleke molili ezala makasi na ndako ekosunga biso mpona babougie oyo tosombi na baminda tosombi tobatela quand même yango en tout cas fo tosomba ngo bandeko na bonde bino na bolingo ya nzambe fo kosomba ngo yango ezokoéclaire bomoni ezokoéclaire fo osomba ngo makasi fo osomba mama na biso nazopesa bino nini ya mama Moseka ye azolakisa biloko ebele kuna na kati bozala nalakisa bino moko eza très très important nalakisa bino ya na YouTube ezanga mabino mama Moseka ya chaîne YouTube émission Moseka lelo nayeli bino moi mayele moko ya mokie oyo okoki kosalela soki ozangi courant ezozala mingi mpona bandeko oyo bafandi na baeurope en particulier na Belgique donc eza mama Moseka awa mama Moseka so bobeti bomoko na YouTube bokomona yango ate titre nango ezali ndenge okoki kolamba na appartement ezanga terrasse soki courant eza te titre nango eza bongo soki bakati yo courant eza ndenge wana botala yango bomona ke alakisi nini oyo tokoki kosalela yango na place soki nono osombi réchaud te ekosunga makasi
a expliqué kuna moyenga na expliqué yo bino penda a bien ezate bokende ka kotala kuna na bomoko na YouTube na bomoko na YouTube otali ndenge okoki kolamba na appartement bien na YouTube betaka ndenge okoki kolamba na appartement ezanga terrasse soki bakati yo courant alakisi technique moko kitoko o dépenser pe mingi te et ça la bien makasi donc na biso ba tutosomba ba recho gaz nga na so nzamba sungi na osomba ngope lisusu po eza bien makasi par rapport que ba gaz wana 40 ote de eza 80 oyo osela na ba gel oto sala na ba chauffardise wana oto to sala na ba feti wana donc o siko a expliquer ndenge ya kosalela ngo eza vraiment kitoko mama Moseka ndoki omoni mamusu nzamba salaka mususu oyekoli métier moko boye nzambe ayebike yo loko oyebi métier wana na métier wana ka ayebika ko utiliser na tambo eposunga bana na ye ko utiliser na tambo eposunga bana na ye pa mama Moseka kaka na monaki pe ndenga kosala loso ndenga osala loso nde na oloba boso mama Moseka akolandanga atela biso ba lien wana na video oyo utaki olekana pe na monaki ataki wana ndenge muto asala budget pona kosomba ba biloko wana biloko ni tokoki kosomba eza vraiment très bien mama Moseka atela biso ba lien oyo nga pe na otiaye patela biso na otia lien oyo tout justement na otia no lien oyo na otia mata na ba commentaire wana bo mona ka nga na tie lien oyo nde botala yango na otia pe lien oyo ya ndenga kosala loso na bungisa o mama Moseka tia biso liango ndenga osala loso atela biso yango po esunga ba mamebele azula tsape ndenga ko conserver biloko ndenga ko conserver biloko bo koma pe ba question na bino bozana ngo mama Moseka za mieux placé pour répondre bino ba question pour répondre bino ba question o bino bozana ngo na ndenga ko conserver biloko akosunga biso makasi yona zo ba kenzamba za nzambe métier o ya salaki ya kolamba ya koyekola kolakisa po ba video asalango kala ke soki appartement na bakati okura ndeni okoki kolamba metala lelo eye kosunga biso donc bo hésiter te bo tuna ye ba question nzambe so asungi na koyebisa soki akopesa ta WhatsApp na ye soki akoautorize totunaka ba question na WhatsApp kobenga te kotunaka avosi mama Moseka eloko boye na kosala ndenge nini akoexplike biso mpe ndenge akoconserve babiloko tomona mpe nde mama biso mami alakisa biso ndenge akoconserve banini namonaki eloko wana oyo alakisa biso abengaki nkombo nino appareil wana nzungu wana nkombo nino nabosani namonaki ona leader ba 39 euro boye namonaki omene na mpe nasombi yango te nzambe asungi esila te tosomba yango kaka tosomba yango surtout mpona bapondo mama Moseka alobi ayebi ndenge akosala mapa na nzungu surtout biso tolela mapa ndeti nga boye elo na okanisaka mapa na lela musuni donc na temps wana kaka nzambe moko ayebi mama Moseka akolakisa biso ndenge nini ya kosala mapa na nzungu donc yango kana ndenge na expliquer bino babandu wana napesi kombo nango te buzana tanga kombo nango babandu wana ya ona lobi babandu wana ona na expliquer wana ona laksi bino napesa bino kombo oborobe tango kombo nango obakomi bakomi rouleau stick muraille avec ruban lumineux yango wana do bobetaka bon rouleau stick donc na suka stick ote er na suka stick muraille avec ruban lumineux donc yango wana so bobeta yango ekobimela bino bosomba yango eza bien makasi nzamba mona bino moko na moko na ebite soki eloko mona bosani tokotiango na video oyo ezoya kuna mpona makambo eza serie nazwaki de message moko moyen na partage na bino mpe eza te mpona badroit mosusu ya YouTube
donc eloka na ina lobake to makambo oyo eza sérieux toyebi te makambo ni oyo ezoya toyebi te makambo ni oyo ezoya tozomona ke donc ndenge de bato différent oyo bayebisi ngai makambo yango moko aza na Londres moko aza na information na moko aza na Londres moko aza quelque part donc tobongama kaka moye na publier message wana boye eza te donc tobongama kaka totia ba provision soki ndeko oyo okanisi ke provision eza spirituel ozalaka deya na provision continue kaka kobondela continue kogene vi na biso bana nzambe eza kobondela kogene c'est ça yango wana eza provision Bible na yo nde tolobaki kaka omesana kozalaka na Bible na telefone na yo yango osombaka Bible ba Bible yango mpe eza nango so olingaka no kotanga mingi français sombino ya français po ya lingala vraiment ezalaka nango mpenza te surtout lingala oyo nga natangaka bakoma lingala ya lelo yango oyo bakoma lingala ya lelo bakomi lingala ya lelo oyo lingala ya lelo oyo bakomi yango moni le ozotanga yango oza na facilité ezaka nde tolobaka boye ndeka tosolaka boye mais oyo wana mosusu wana ndeko moko atindaki basomele Bible lingala na Kinshasa mais nakoki yango te bandeko nango okoka yango te donc Bible ya français eza nango awa bosomba ba Bible yango wana yo tozala na Bible na telefone somba Bible mpo na tana tozalaka na Bible na batoshi na biso tozotanga na biso Bible esa biso bien vraiment mpo tolesa mpenza milimo na biso makasi nzambe mona moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.